Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, Nairobi, Afrique du Sud, partout na Europe, na Asie, na Amérique, na Australie, partout bozali, ndenge bopesa confiance pe fidélité ya kolanda magazine Mbonda Ekolo, oyo epesa kabino ba information ya solo solo, nga alede na présentation na mokwalo la pesi bino mbote ya mingi bisika bozali. Tofongoli magazine biso ya mokolo lelo polo ko yebisa bino ke esengeli toyeba ke ouverture ya 7e négociation intergouvernementale sur coopération et développement entre la République démocratique du Congo na Allemagne et Salama qui na impact na idéologie na capitale congolaise mais quand même abete biso li solo yango. Contexte ya coopération et développement entre République démocratique du Congo na République fédérale ya Allemande ezalaki rappelé na ouverture ya négociation intergouvernementale Kinshasa-Berlin mokolo ya mardi 21 février na capitale congolaise. Ba travaux oyo esalemaki pona ko permettre comité ya pilotage chargé ya suivi ya ba projet nyonso exécuté par partie allemande enfin pona ko pérenniser baki ya coopération pona chargé d'affaires intérimaire ya République fédérale ya Allemande na République démocratique du Congo Lars Lehmann ba négociation oyo ekosalema na contexte particulier caractérisé par ba choc exogène oyo monde en général ezo faire face pe République démocratique du Congo en particulier. Ye a rappelé qu'il sous que après pandémie ya COVID-19, oyo tozali ko subir ba effet néfaste invasion criminelle ya Ukraine par Russie ezali ko entraîner depuis déjà une année na Europe et na République démocratique du Congo ba forte perturbation na activité économique. Diplomate allemande a déploré ki ba défi tant sécuritaire et climatique tel que ba massacre na est de la République démocratique du Congo, ba violation ya droits de l'homme ainsi que exploitation minière artisanale, locaux la centre ya gravité ya ba menace environnementale pour na kimia. Na yango, délégation allemande a qualifié ba forme na ba secteur ya sécurité pe ya justice, ya nécessité pour na kimia pe cohésion sociétale na République démocratique du Congo pour na ko renforcer politique ya gouvernance pe ya ko améliorer ba conditions sécuritaires pe ba question ya droit de l'homme yango biso awa to beti kambunda. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde akutanaki na délégation ya Organisation des Nations Unies na primature pour la kosolo na tine ya likambo oyo etali impunité awa la République démocratique du Congo mais dit quand même pesa sous les solo. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a échangé qui y na délégation ya Organisation ya Nations Unies oyo ezalaki conduit par Bintou Keïta oyo azali chef ya MONUSCO pe Brand Kerry oyo azali assistante ya secrétaire général ya ONU na droit de l'homme mokolo ya mardi 21 février kuna na primature. Brad Kerry a insisté qui au cours ya audience oyo notamment sur nécessité ya poursuite ya lutte contre impunité na République démocratique du Congo. Ba question ya justice traditionnelle ezalaki pe abordé au cours ya rencontre oyo kasi pona ye esengeli kolobela beaucoup plus de façon holistique vérité oyo esengeli koluka dialogue lolenge ba tension entre certaines communautés ezali kosalema pona koluka kotonga avenir moko ya malamu. Mais au-delà ya vérité yango il faut koluka base moko ya réconciliation bisika wapi ba conflit ezali kosalema na République démocratique du Congo. Ba effort esengeli ezala conjugué contre incitation ya haine, ya violence pe ya discrimination. Assistante ya secrétaire général ya ONU na oyetali droit de l'homme a reconnaître que na matière ya droit de l'homme ba effort ebele ezali déjà kosalema awa na mboka République démocratique du Congo mikolo oyo et surtout sur droit spécifique oyo ezali ko protéger peuple autochtone ba personne vivant avec handicap pe lisusu ba question ya justice traditionnelle pe loi sur répartition lolenge nini ba ko avancer na domaine yango biso awa to beteli bango kambunda.
Dynamique à les changements, c'est maintenant décime na mokuse. Mouvement politique ya Union Sacrée bazako dénoncer ba propos ya Moïse Katumbi Chapwe na genre ya tribalisme pe ya haine politique to na élément oyo. Mwana Congo esengeli oyebake tribalisme pe ba discours ya haine eza mabe na tango oyo tozali koluka bomoko na mboka. Kasi esengeli boyebake ba comportement yango ekomi kozwa ampleur mingi awa la République démocratique du Congo malgré ba multiples efforts ya chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi pena ba acteurs politiques mingi bazali kobundisa mabe yango. Mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi à tout moment alobaka ke makambo ya tribalisme pe ya ba discours ya haine epesaka difficulté ya kovivre ensemble. Boyebake opinion nationale eza ko dénoncer discours tribal pe ya kokabola ba congolais oyo ezalaki teni epai ya Emmanuel Shadari lors ya forum ya Maniema. Déclaration ya genre ya Moïse Katumbi président ensemble pour la République eye ko bakisama na liste kaka na ngonga oyo République démocratique du Congo eza ko kende na période ya ba élection na suka mvula oyo. Na kolanda interview oyo Moïse Katumbi Chapwe asalaki epai ba confrère na biso ya Reuters alobelaki likambo oyo etali déroulement ya opération ya identification pe enrôlement ya territoire national mobimba. Selon Moïse Katumbi alobi ke ba manœuvre ya fraude na zone ya chef de l'État Félix Nzokande ba acteur politique mingi bazali ko saluer travail abattu ya seni tina mikolo oyo tozali tandis que Moïse Katumbi Chapwe pe Martin Fayulu bazali ko luka kobebisa misala équipe ya Kadima. Selon Moïse Katumbi alobi ke ba machine ya seni ezali ebele na Kasai koleka ba province oyo ezala batu ebele lokola Katanga pona kolakisa la communauté internationale ke identification na enrôlement eza organisé na mbongo oyo ebimi na Katanga et non na ba province misusu ya République démocratique du Congo. Donc pour la Moïse Katumbi Kasai babele ya fachi ezui ba machine ya trop alors que Katanga oyo baza ebele bazui ba machine moke or ba machine wana esomba maki na mbongo ya Katanga. Esali pasi koyoka ba propos ya Moïse Katumbi Chapwe yango dynamique le changement c'est maintenant décime na mokuse ba dénoncer ba propos ya Moïse Katumbi oyo eza kolakisa esprit ya tribalisme pe kokabolisa ba Congoman na veille ya ba élection oyo ekosalema na mvula oyo ya 2023. Mouvement politique oyo ya Union Sacrée ebengi ba Congolais bazala vigilant face à ba comportement oyo ya ba opportuniste. Biso magazine Mbonda Ekolo topesaka toujours conseil que tolongola esprit ya tribalisme pe na ba haine politique toluka mingi intérêt ya kobongisa Congo mobimba yango tobetisika mbunda. Ministre provincial ya intérieur ya Kasai central Alain Chisungu a affirmé que Land Cruiser oyo ya député Théo Kazadi oyo ezalaki impliqué na accident ezalaki atteint matériel électoral moko te lolenge ezali kolobama na ba réseaux sociaux to na élément ya Medid Kamembe azongi lisusu. Après Barimé oyo et circulé qui na ba réseaux sociaux que bakute qui ba kit électoral na véhicule ya député Kazadi Théo, ministre provincial ya intérieur Alain Chisungu a affirmé que Land Cruiser oyo ya député Théo Kazadi oyo ezalaki impliqué na accident mortel mokolo ya lundi 20 février ezalaki na matériel électoral te lolenge ba publié qui na ba réseaux sociaux mokolo ya lundi yango bis moko pe Toyota Land Cruiser ezalaki en collision na Kasai na route nationale numéro 1 et salaki bongo 4 morts dont mwasi moko akufaki. D'après ministre provincial Aleti Sungu, bakor ya ba victime ezalaki évacué mokolo ya mardi 21 février pe alobaki que accident wana esalemaki si excès de vitesse. Kasi pona batu mususu, ba témoin bakutaki entre autres
kit moko ya enregistrement ya ba électeur pe ba fiche ya identification ya ba électeur dispersé na mabele après accident oyo esalemaki wana. Na yango tokosenga kaka na gouvernement ayeba na kolandela situation oyo malamu et surtout que route nationale numéro 1 d'après plusieurs personnes na région wana ba registraka au moins 200 cas ya accident chaque année. Yango biso awa tobetisi kambunda. Na cadre ya koyeba ndenge nini ministre sommet oyo esame na Addis Abeba elekalaki ba congolais ba pesi ba réaction na bango mwana mboka Benjamin Kilunga azalaki kuna. Magazine Bonda Ekolo, le kola toloba que tozali baleka ezu avec ba reporter de guerre. Oyo ba mestre ko kita partout pour le kolukela bilo ba information ya solo. Tala ndenge tokitaki depa epa ya ba congolais pour le koluka. Kozwa ba réaction na bango par rapport ya ba sommet oyo uti ko salema mingi kuna na Ethiopie na Addis Abeba na likambo oyo etali est ya République démocratique du Congo oyo mingi babitumba ndenge na ndenge ezali kosala makula surtout Rwanda nde azali pareil ba désordre oyo M23 azali komema bino moko boyo katanga bamonaki caméra Bonda Ekolo ndenge bawelisaki kopesa ba réaction na bango. Oui mwana mboka ezali esengo makasi koyoka yo kupe koya kotuna mituna par rapport à mambo oyo tomoni Chilombo auti kokende kuna vraiment oyo tomona ezo ko apporter eloko moko te na mboka na biso parce que abandi mingi banda voyage à 2018 pouvoir à 2018 abandi ba voyage banda wana tata ti ya lelo esa ko tika te eloko ko luka kuna et on ezo pesa biso kuna otamboli beaucoup de journalistes pona mutuna malamu oyo tuningai état que citoyen congolais yaya tous souffrir peuple congolais souffrir massivement mais totai comme on a monsieur Félix auteko kende na Addis Abeba na capitale ya Éthiopie sommet wana bis na ngozali pona sécurité bazalaki bandaheshimie ba président belé bazalaki wana ba Ramaphosa. Monsieur Félix alobaki sommet wana ko aboutir ko bakisa implice pona kimie kota na est du pays mais biso ba peuple congolais to moni sommet wana ko aboutir le côté parce que plus de 25 sommets au sali auto kende ya Bujumbura ya Burundi et aboutir le côté on a investisseur alobaki ya carrière minière sommet wana pona biso ba peuple congolais ko sali le côté awa tokosenga kaka na ba congolais to tshana ba conflit politique à côté toluka intérêt général ya koluka ke Congo mingi parti SCP ezwa kimia yango tokosenga kaka na mwana mboka Félix Tshisekedi oyo azali garant de la nation abunda koluka de manière que ba congolais ba est ba pe na kimia et contre la Congo pour comme ngonga 2023 ba élection et ça les partout avec impact pe idéologie yango biso. Avec un parti idéologie, avec beaucoup de professionnalisme, quick travel, visa Sakosa Moussala qui toque avant le Simasolo d'ailleurs, à la République démocratique du Congo, dans le sport publicitaire Oyo. Ndeko mwasi, ndeko mobali, mwana Congo, onyokwami ya tro na likambo oyo etali ko voyager na mikili ya poto. Quick travel visa eye pona kopesa solution na ba problème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro. Yo mutu olingi o voyager partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, top visa pour na baswa médicaux na yo, adresse ezaka moko, quick travel visa po awa. Nyonso ezo salema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te, na likambo oyo etali billet d'avion, komona na yo kutu pasi te. Quick travel visa ezali wana pona vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick travel visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nali solo etali voyage. Dans la zone voyage,
visa, billets d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa aza kosala yango na ngonga muke. Passeport, vous en avez voyager au Kende Poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa. Dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que tous koloba tous na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te, yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Monda Ekolo, magazine d'actualité et fongole sa page mo qui toque pour la jeune congolais au bali ko pesa makasi na bango ba vision na bango mingi na ba problème état de développement boya to ko mbabilo avec impact pe idéologie tout na élément oyo. Likambo ya kobongisa Congo etali kaka mingi biso ba congolais surtout à la ville province ya Kinshasa tolukaka mingi kotalaka likambo o etali développement yango. Magazine Mbonda Ekolo baleka yezu efongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporter po bayeba kobimisa vision na bango bakinwa bayeba nini bazali kokanisa la kati ba vision na bango botala bino moko to message koyamba batu na babiro na biso na plateau na biso po moto na moto apesaka vision na ye yondeko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli oleka na plateau ya Mbonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili eba yo bakonfirme ke oza leader ya solo tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka Alain Dewa pe na mwana mboka Medrine Kambembe bayambaka bango avec impact pe na idéologie po bakestion esalamaka ya kitoko ekopermettre ke moto na moto apesa sa vision na ye population emona yango bona na somo eloko oyo pona yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. Ok, merci pour la parole. Le coup toza bana ba vrai bana ya Kimbanteke en tout cas to s'est décidé que cette fois-ci nous en a posé à bana yande ya Kimbanteke o ayebi pasi ya Kimbanteke ayebi douleur nini ba mama to ba jeune ba souffrir na Kimbanteke. Donc en termes de développement il y a les besoins de nito yeba to za na to sala to makoki ya ko sala ba force négative et derrière on a même suivi comment est-ce que mon amboka Tilo Motiseke du Félix comment est-ce que pointaki du doigt mon général général ya Kenya de manière que ba monsieur ba na Congo il y a que soutenir Congo et non il y a que soutenir M23. Ils ont aussi parmi questions eux permettaient que population Bimali Banda, barricade et autres tout cela. Mais yo état congolais c'est aussi réellement que vous avez partagé douleur voilà. Tant on a qui ba acte voilà. Quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force et EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème dans Cannabis. Je pense que. Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain
yeba kobenga biso pour permettre que toyamba okitoko olakisa bakinoa idéologie na surtout mingi ya commune oyo siko ozali po yango nde ezali base oyo kopermettre ke bapesa confiance yango magazine mbonda ekolo tobetisika mbonda ya balidere ya solosolo. Les reporters de guerre Wilfried Samba atambolaki mpona kosolola bakongolais na likambo oyo etali likelemba to mpe ristourne na français eske ezaka malamu to mabe to na elemango. Lelo na Kinshasa soki otamboli na bawenze otamboli na ba entreprise otamboli esika bato basalaka ndenge na ndenge okoyoka kombo ya likelemba ezangaka te elingi koloba ke kombo wana ebanda depuis ba ancêtre na biso bato bamesala kobeta likelemba to mpe na mokuse ristourne kasi esengeli koyeba ke l'État congolais ayebi na ye makambo ya ristourne te mpo suka yango ememaka badeception ya ndenge na ndenge mingi kutu bapika bakrize ya ndenge na ndenge mpe bakota se ya mabele kutu misusu mpe bakenda baprison mpo azaka mama likelemba to mpe papa likelemba alia mbongo bato bekofuta ekoma pasi yango biso magazine mbonda ekolo tomekaki kotambola mpona koluka koyeba importance ya likelemba oyo leta ayebi te pourkui bato basala yango mingi mayele boyoka ndenge nini babetsaki mbonda bango moko eza malamu meza mpe mabe mpo ne mabe na ndenge nini mpo ntango ekomaka te soki olingi kolia ekomi mindondo okoyoka bato mosusu bapesi bato mosusu bapesi te ale eboti makelele eboti koswana eboti bitumba yango wana kosala likelemba eza malamu eza mabe malamu kutu okende kobombisa na kesi oyo baninga baza kobomba mpo sanza soki esili omemi karti na yo okia kozwa mbongo na yo nyonso mbala eya malamu biso bato ozangi mbongo tosangani na baninga boye tosangani totie mwa likelemba oyo apesi moninga ale moninga azwi mwa fond abandi koteka mpe eza mabe te mpo toluka bafond le bosali likemba moninga azangi mbongo otekela sungi ti esungi ye bosiko tosala likemba tokosani tobone soko defa mbongo na fika moya kozongisa eza te tosala likemba awa tokosenga na bakongolais boyebake tango bosangalaka bosanga makelemba na bino leta ayebaka te me bolukaka mpe bosilisaka yango na kimia mpo mokolo ekopesa mabe leta azali pembeni ya kotya maboko na epai ya moto akokwela infraction comme abus de confiance yango tobetika munda mpo bozala mayele awa vraiment histoire oyo etalikaka bino moko. Article 15 idéologie ya kitoko mpe ya kokuba ye aleisaka mpe abokolisaka famille na ye kaka na esprit ya fabrication ya bazungu aluminium oyo tomesala kolambela to na elema ngo ya Benjamin Kilunga. Likambo ya koluka misolo ndeko ya Kongo mingi bamesana na bango na likambo ya koyiba likambo kobetaka bapada to pe likambo ya koescroquer bato ya ndenge na ndenge mais il faut oyebake article 15 balobaka débrouiller pour mieux vivre et ça les makalango avec impact pe na idéologie kutu awa magazine mbonda ekolo etambolaki na commune ya Masina pona kolakisa bajeni ke ebongi koyeba ndenge okoki koorganiser avenir na yo po lobi okokokisa 50 ans okozalaka te moyibi to mpe koeskokaka bato na banzela to na ndenge na ndenge me tala awa na Masina ndenge nini bazungu ya aluminium oyo bamama malewa balambelaka ndenge nini esalemaka nyonso oyo ezali kaka kolakisa jeunesse ke ozali mpe capable ya kocreye indusa na yo mpo epermettre ke ozwa avenir ya malamu bapapa oyo basombaka aluminium balambi yango kitoko mpe basala kati ya forme mpo ebimisa banzungu ya aluminium oyo tomesala kolambela yango tala ndenge babetaki mbonda tango bamonaki kamera ya mbonda ekolo. Bon tosalaka na aluminium wana eza mosusu balate ya aluminium neti oyo bachinois basalelaka baporte mosusu bakilasa bacamion neti wana eza boîte vitesse ya ketch wana jante mpe ya ketch tosalelaka. Bon après tosombaka mpe makala oyo ya mbuma te bapouchere balambelaka yango nde esalaka tosala nzungu bamona nga na bani na le 15 mars 1993 awa nazokende soki combien d'années naloba 39 ans à peu près. Esali kitoko makasi ndeko ya Kongo esengeli toyebake na motoki na yo nde okozwa lifuta na motoki na yo okobokola libota
na motoki na yo okopesa esengo la famille na yo lokola papa o bazosala banzungu abo ya kitoko bamama basombaka balambelaka nyonso oyo esalaka ke bakokisa babezo bazala na mabota na bango yo oyo mesala muke vie nazokoka te ke bana avenir wana ezali mabe yekola idéologie oyo po ekopermettre lobi ozala un bon responsable yango biso tobetisika mbonda rubrique na biso pona nini boye bakino ba congolais epesaka bango toujours esengo tonda lelo mwana mboka Benjamin Kilunga pela Wilfried Samba bazaki na terrain bisoni bayeli biso nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko papa pona nini basi ya mike bakoma rare na Kinshasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusala ke bato babomana ozokende oluki moninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolandaka yo koma lokola ngai nzoka papa ya minene bakomi ebele mpo na nini bamisusu baomela vitamine bamisusu minene na bango eza ya kimia papa nde osomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwamboma na ye mosusu mpe moke alingi atikala kaka na tai na ye wana bon à part ça eloko mosusu na olobaki na konte ya basi to bakoma omela bavitamine eleki mingi bazomona soki avandi mokie aomona ka ça ne va pas kavimba mobali abenge yaka tia litoi bamonika bonne humeur kosekisa bino na mabota esalaka esengo mingi surtout bambota oyo bazalaka na esengo basepela mpe kokotaka na esengo yango tonde elema oyo don't want peace. Masananga Pedro. Ya moi. Ah. Obi ya ratonga ole. Pedro. Yiboya na ngatonga. Ya na timo a mo boye ko makabu na moni baya na musika. Yo na bina ya na tsebino mo ba bwa mo ba nini. Sebe do kalimeka tsala ga ye. Ya obi ba wele na kwanda. Ba bwana. Jesus is love. Oh my God. Jesus is love. What? Damn me now, what's the minute to Magani? I go again. You got to again, I'm going. Baron G. Baggy. No, I'm not. Jesus is love. Caricature ya lelo tolanda élément nini mwana mboka aigri di mateta a proposé biso par rapport ya lisolo oya vierge Sidjemba 20 millions c'est to le vieux Manjaku ndeko ya Congo esengeli oyebake depuis mwana mboka Denis Kadima a lancé processus ya identification pe ba enrôlement Kinshasa et comment tomber na ba fanfare pe na batambour ya ndenge na ndenge la population okomona baza kotambola tango kotala okokalisa ke bazo kene église to ba uti match zokande rien bazali ne ko accompagner leader na bango po akende ko s'enrôler yango comportement oyo tozali komona biso magazine Mbonda ekolo baleka ezu etiki biso indifférente yango le vieux mandiangu na kwa na ye ndenge amesala ko vivre la pesi mikendo abeteli biso lisolo ya honorable po honorable ye arata ba mandat abimaka te mais turo yo toyebi na lute tolanda histoire ave mandiaku okokanisa bauti matse zoka affaire mosusu affaire nini ezali ne honorable awuti enrôlement yoka makelele ya mbala oyo ezali final tokolakisa bango bino nyonso bosala enrôlement botanga ipwa matembela nsima ndako ezanga nde ya bino mwana mabele boyoki le petit mikendo tango alandi makambo oyo depa epa ya vie mandiaku yoka ndenge ayebisi vie mandiaku mais
mbala oyo honorable azala lupemba tani baakompagne bato ebele na enrôlement yoka Levier Mandiakou na kwe na ye ndenge nini akoyebisa le petit Mikendo. Bon ça va azali ya biso mais oyo bakomi kosala ezali malamu te. Campagne électorale nanu ebandi te. Levier Mandiakou lokola azalaka sage ayebisi batuke nanu tokomi na période ya bacampagne électorale te du esengeli kokende kosarole na ndenge ya kimia koningisa mokili boye esali système moko kitoko te. Yango biso magazine Mbonda Ekolo tobetisika Mbonda. Tala ndenge tokomi na suka ya présentation ya édition ya lelo ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité oyo nga aledewa nazalaki na esenga lofundu pe lolendo ya kopresente yango mpo nayebi ke bozalaki toujours ebele ya kolanda biso parce ke bopesa biso confiance pe fidélité kutu botikaki batelekoma melo ya se mpo na kolanda biso yango bokontinue toujours kosabone massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda Ekolo officiel po yango ezali seul moyen oyo permettra biso to pe makasi na nguya ya kokende liboso. Bon continuer toujours kopesa biso confiance ya kobemela biso ba sport mystère na bino ba conférence na bino topé ba mariage topé ba fête d'anniversaire to makambo ya ndenge na ndenge to kolekisa yango toujours avec impact pe idéologique tout ce qui ezalité to continue na bino ba reporter professionnel oyo ba kokita sur le terrain pour ba filmer yango kitoko eleka na télévision. Yango na pesi merci na Benjamin Kilunga ozaki na sima ya caméra na Wilfried Samba pe na me dire quand même oyo asimi édition lelo pourquoi pas na Wazola Zimba écrit de ma tête à les mannequins oyo Mbonda Ekolo po asimi réalisation pe montage ya magazine na mokola lelo la kosi sango boyete sapu ota ko remercier Arnaud de Koubessa papa na Eben Ezer peliso suna bengi ba maman na bisibino ke mois de mars sans ba maman Mbonda Ekolo elobi ke sans mars bobima ekozaka ka présentation ba maman donc yiko lobake chaque jour ba maman bokobanda koleka awa bo présenter magazine onga alelo ya kutu na kozala plateau de pona yebi ke bokozala accompagner na Medine Kambembe ozali moko la professionnel oyo présentaka magazine oyo yango to soki mo pona moko lelo boye nga alelo la présentation to kutala bino soki Yesu azongite mbala sima na lela bino fort ba maman sans mars nga na bino faut bato sepele longo bye.